Charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse. Okomisinga lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Télé fortifié de mon corps en cas de rechute. Alima kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba diama noir. If you continue to kill Congolese people, you will die like a dog. Ah, dans ce conseil comme on congolais, on coupe le rôle en bois. Ah, d'accord. So be careful. Donc ça attention. Faites attention. Voilà, ok. Congo is not your country. Congo est un beau canal. That is your message. Et un message dans le Kagame. Thank you. Merci. Peuple congolais de partout, bonjour, bonsoir, ça dépend. Na Ernini Bokozwa Biso pour notre la émission na bino ya Diamant Noir TV. Na servante na bino ezali Gisele Umba. Merci na abonné surtout ceux qui ont abonné na noté, vous êtes nouveau sur la chaîne, pour s'abonner et puis activer cloche de notification pour vous informer tango numéro ya sika et côté. Merci na peuple congolais et bonne année. Ndenge to lobi si to rekoma na fin du mois to côté sabino ba meilleur vœu toujours na ba o bazaki na Diamant Noir na 2019 et merci na bino vraiment. Lelo to yambeli bino mwana mwasi boyebi azaki toko mingi na Diamant Noir TV tant bomoni na moi déjà ndé bozo sepela boyebi Diamant Noir ton na kotaka na basi ya kitoko esala bino esengo pona kosola masolo ya mboka aza jeune mais azobundela o ezali mboka na ye. Sans plus tarder, tout traîner raté, tout pesa mbote. Bino nyo soto sika bozali, boloba na ye bonjour. Tonga na loba bino bondi mama na lobaka. Donc boyebisi bonjour et puis comme on est Brigitte azali mutu ya FMK oise kambami na François Mboukou. Tout pesa mbote à passant. Wana penda ya Diamant Noir TV mais to yambi. Bonjour maman Brigitte. Bonjour madame Diamant Noir. Et c'est encore un bon Diamant Noir TV bazo c'est déjà comme on a yo ezali tant mususu lelo mbala liboso to yamba mwasi yo azali mwasi ya makasi mobundeli ya mboka lokola yo olobaka peza makambo ya mboka bien ndeko mo ebisanga lobi comme les Corneille Makani na Lyon alobi ah jour les faire olobaka na marche move alobi nanga mais Diamant Noir moi moso na lobaka bien mais pourquoi moi na mingité donc tu retournes aux questions na katika ya émission to pesi mbote esenga mona ngape na esengo komona bino pesi bino mbote d'internet na pesi bino mbote pe merci pour na Diamant Noir na invitation na yo donc jour J les coquilles en tout cas on peut se présenter en deux mots na bandeko bazolando bayeba qui est vraiment Brigitte Azana bon comment on a Brigitte hein azamona mboka azandi wa bino congolaise avant d'aller à Paris. Ça fait au moins depuis 2016 na bandiko na côté Bitumba Congo. Liboso tozaki na mpère Goloba mboko bateka mais je me répands na se repentant qui déjà des mois de bon je savais pas biso tozaki tozomona mboka au monde on est tout yepoto moi on est tibusukeli awa mais ba o izaba mboka na biso te au fur et à mesure tozoyoka to bino il faut to kota mboka po ba o izaba mboka na biso te mboka na biso za kuna photo zonga un jour. OK mobundeli ya mboka o azali mwasi ya makasi lelo alobelaka makambo ya politique ya RDC na plateau na biso tozana ba mituna ya kotuna yo mais avant que to banda mituna o biso to bongisa ki pona yo lelo na plateau eloko nina kitoko memeli biso to yebite biso ba peuple Congo. En tout cas na so pesa na nzambe merci d'abord enfin to banda émission na biso. C'est grâce à Dieu à ça biso to kuta journal de pesi biso pema autant so bat musu bazana wote tozo bande mission nzamba pesi biso ma ye le Saint-Esprit conduire biso to lo maloba oyo ko sepisa ba tout mais oyo ko conscientiser ba peuple congolais au bazana ba ignorant na ba conscient comme ça va revenir batala pourquoi nous souffrons pour la mitosa na situation biso mtoza na pays moko riche pourquoi nous souffrons balandi ya Diamant Noir na memeli bino loko moko peut-être déjà bosi bomona ngope bosi boyoka pe
mais na sala ki moi ba récapitulation moko moye papa Sahel a pe alobela moi moke na bato mususu siko nga na ye na mobimba nango banda article 1 tina 28 soki moye ko sala son nzamba ko sunga so esilité to sala ni po congolais na mémoire mokuse congolais ko ba ko salima belelo alali na ngolobi ka so etongo tani abosene abosene mabe ba sala ki atoleka page leka yango ndezo boma mboka faut passer l'éponge muta salima be il faut punir yo passer éponge il y a monene sous ce couillard donc il a expliqué bango l'impérialiste basa banane parce que ce Congo ils ont souffert et ça ba loi impérialiste ba sala na mboka na biso ba sala concernant ba pays soit disant ba pays tiers hein donc na mboka na biso Congo tona ba richesse ba comme ça on peut pays tiers là on a qui na sala qui moi ba na ça qui mon internet na dum ça qui na imprimé qui faut mais quand même qu'on expliquer ba congolais impérialisme et ça li ning impérialisme et ça li ba donc je peux dire que ça politique ya pays moko bo bazo luka ba conserver pouvoir hein ba conserver pouvoir na ba domination na bango likolo ba pays mususu na population sur na territoire mususu donc ya onde ba benga impérialiste ce que impérialiste on musala bango ko pesa ba imposition likolo ba pays ko dominer basala groupe na bango bazwa loi na bango na basala ko la ba benga ngo charte impérialisme charte de l'impérialisme signification onde ya ngona eza groupe à part ya politique ya pays mo ba donc baza bazwa basangana po ba conserver ba pouvoir ba dominer likolo ba mboka mo siko izolo banina na chapitre 1 chapitre 1 bazana devise na bango ya impérialisme net en France bazana égalité liberté fraternité mais bango sikoyo devise na bango ezali ya ko diviser gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est divisée pour mieux régner. Donc, il y a un article presque. Des devises là-bas. Devises là-bas. Basa yango ebele saka ote. Il y a liboson de yango. Donc, ba diviser, ba dominer, ba exploiter, ba piller, ba remplir ba banque na bango pour ba comme puissant. Siko ba dominer ndeni ba dominer. Bazo dominer ba oyana mboka na bino ba pesi ba position. Net ba konjito mona ba ntu ba sotia ba dominer na mboka na bino do bazo ko imposer bino ki konji oyo ba mtu o ba ba lingi ya ona de osala donc yango zo faire souffrir biso donc poto zo linga ko tanga te soki to linga ko tanga to ngato découvrir net makambo oyo Martin Fayulu alobela ki ona Martin Fayulu na par exemple premier ministre Muzitu ba lobi ke Monusco a atika nyoso pezo ko kota kana kati ya impérialisme. L'impérialisme, comme Martin Fayulu, il y a un gros poisson. Un politicien, il fallait le blâmer pour mieux placer l'aventure sur sa élection. Il y a gagné qui a dit loin les bandaki. A mieux placé à Robinson, tout makambo sili, a eu place na mais azo ko ça na moté. Yé montakoko yebi sabatu ke binobo bimaba parce que ceux qui Congo ils ont souffert suite à l'impérialisme. Impérialiste pardon pour être bango ni bazana baza soumis kaka na batu moko impérialiste donc ba ina ba loi na bango ba tie wana net article to son abina kele musika peut-être na ko na article 22 25 pour Martin Fayulu pour comprendre où ils sont concernés message eza même temps directement message eza mingi penja na ye parce que yé lokola za opposant moko munene monde entier mona bango et yo kela bango ndata mso ba mona ngate ya mike basa ponga pena na moke na tamsu ba mona ngaka lelo tamsu ba TV5 ba ibif Martin Fayulu ngaka ibingati et puis oh ya lobi ba considérer en plus que ngai mais vite ces réseaux sociaux là tout le monde a le bel camozo qui ne attention bon akoki koloba na ye mais ce qui a lobby ba prendre acte ba zongo pe ba considérer ngo so ba zongo ba mona kaka ba message na koloba mais au monde nani Muzito a lobby au monde n'est éclaté na monde quand Muzito a sali mais oh alu makambo solo si comme impérialiste donc ba crime na bango nyo surtout autozo mona awa yango na congolais il faut telema o luka kota na otinde la bino ou bien son activité bino besoin na Google beaucoup betaka na Google charte de l'impérialisme donc il va signifier ou bien charte de l'impérialisme ou bien servitude ou bien charte de la servitude. On a les faire comprendre bon pourquoi servitude tant que dans l'église ba tunyo so ebi ke moto o atinda ni pas parents na ye boya kanga masarate et ça va servitude
mais ce qu'on mboka na biso na kata servitude suite ya impérialiste. Impérialiste on a ba sala ba makambo na bango yanga bazwa oni ba plaça wana pour akokaka ko bomba ba makambo na bango bazo sala. Yende mutaza bato moko baza visible. On a sima biso PPT ya. On n'y jamais. Donc résolution ya ONU. Résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent des droits et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et le peuple qui refusent de soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de la sécurité de l'ONU. Donc, ONU a zawana, pour masquer bango, ONU va maintenir babiyo zalawana. On so hazawana yesu ko muto azo sala makambo ko protéger ba intérêt na bango. Donc soki bana ba congolais ba eloko ba ko lobake pona lelo. Oni il faut pas bengana. Oni na mbongo na biso. Ah donc des bana beni ba telema ki ba. Nengi bana beni ba telemi bazana raison et ça na ki sasa. Il faut ba telema po ba bengana ba bengana MONUSCO. Ba bengana MONUSCO aussi longtemps que MONUSCO a osaka ona bitumba na kisete ba massacre aussi la té. Dans le coin de l'article 25. Ba dit notre devoir est de maintenir l'Afrique. Voilà l'article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement. Mais on a l'Afrique est sous-développée. Mais l'Afrique est en sous-développement. Et ça, Bango, combien l'article 25, il y a loi, il y a devise, il y a impérialisme. De sous-développement. Non, dans le sous-développement. La misère, virgule, misère, la division, les guerres, les chaos, pour bien les dominer. Est-ce que Biloko na Congo ça té? Biloko no tant attendu l'article ngo et ça il moi passe nabi mais Biloko Martin Fayulu la kota Martin Fayulu azamuto atanga azamuto atanga akoki ko zwa Biloko azo l'action pas batu pas congolais pour batu ba comprendre ah c'est que ça boyé et ça ni boy bango ni pour loko ba yoka ba na monde entier ba ko ça Biloko batanga mais akoko ça na honte parce que bango ba ba gros portion ba na ba limite. Comme ça, au banga, si on a mis qu'au temps, on a dévoilé la Bible, ça va comprendre, va comprendre, à éviter, sur les endroits. Mais, à quoi que ça, voilà les Congolais, si nous souffrons à cause de ça, mais impérialisme, mais donc, il faut tout aimer là-bas. Tout aimer là-bas, notre pays est occupé. Pays n'a est occupé, car on a Kagame, pays n'a est occupé, mais. Ezaka Kagame aza mwana musala ata Kabila wana tozolo ezaka occupé notre premier ennemi c'est la communauté internationale. Communauté internationale tozo souffrir pour na bango bazui oni batie wana pour na ba intérêt na bango siko pour na baza parce que ba loi déjà établie tant biso to botami to kuti déjà loi oyo article na bango c'est comment déjà on va négocier na conférence à Berlin en 1885. Ba sali yango après ba mettre en œuvre. Donc biloko so tozo souffrir na Congo eza ba loi au impérialisme yango ne ezoko ko agir siko. Biso siko il faut toter parce que impérialisme on y azana katiwana. Alors les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Eza banane. Oni azawana tant bazo payer oni azoko ça oni azo sala l'assemblée bazo boma batukuna oni azana sima à 2 mètres ba bomi batu mais ba boya sima siko mostala nini ba kaba. Quel est le rôle de la MONUSCO dans notre pays? Rôle de MONUSCO ba yaki pour ne pas stabiliser, c'est pour déstabiliser l'Afrique, c'est pour déstabiliser notre pays. Au monde natanga la misère dans le Congo, division ba divisa. Oh kuna boy donc ba ya kaka ba sali ba blongo na bango wana ona o ba yo kanate pourtant bozo kanate bango ezo ko arranger bango ba yi ba na bango ba bomaka ba na butembo ba toto ya butembo na yebi soyez mais la zouti na ka message ba toto ya butembo ya beni il faut boter mais la ONU décision na bozwa qu'il faut bobimisa ONU kaka MONUSCO il faut bimana mboka soki MONUSCO abimite boko continuer ko souffrir. Quand on a une décision, on a une
ni Martin Fayulu pour na monsieur premier ministre Muzito alobaki on peut en attendant MONUSCO tikala non MONUSCO ko tikala te MONUSCO so katika li bitumba ekosila te bango to za na sima biloko batini bango mission po bango kona baye ba ko yibaka batia misère na mboka vous comprenez si ko nazongi nanu na deuxième article na bango mi balezo lobaki aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Donc, souveraineté, le Congolais, c'est un pays souverain. Non, il n'y a pas de souveraineté là-bas. Tout ça, pas indépendant. Tout ça dépend. Toi, le roi, parasite, tout ça dépend de la montre. Donc, tout ça dépend de la bango. Donc, au bango, à lobby, il y a un peu de ça. Mais, sur une moto, à Kanyo, on a quatre captivité. Il faut ça, là, tout pour bima. Oh, le bapé, non, je ne peux pas supporter. Ça fait trop longtemps que ça dit, je ne peux pas rester bloqué dans la situation. Il faut montouiller mon phase de décision. Si on a une décision, on a la lanzala, Martin Fayulu va la lanzala terre, Muzito va la lanzala terre, Bango va lobby. C'est à nous les Congolais. Si vous êtes d'accord, Martin Fayulu, pesa biso minduki, à côté de la pesa biso minduki, te pour azala répéter, à côté de minduki te, binonde ba Congolais, peuple à l'équipe bango na ibele. Ba groupe ba franc-maçon, groupe ya ba impérialisme wana. Ba impérialiste wana. Baza na encore bien sur tokolo ata baza 1000. Mais population congolaise c'est baza 1000 te. Dans plus de 80 millions. Hein? So bon moni que nous zo simbate. Bo téléma bo changer peu technique. Bo changer tactique quoi ba on peut ba changer rapide, ba changer mais loi oya ba comment et ko tikala kolongwa te aussi autant que congolais à comprendre te. Pour ça on t'a comprendre que passe dans les autres koto. Et c'est ni attaquer biso quand passe les autres. Simande ba on ba ko libérer. Tant mon ka ba comme ko attaquer biso, mo pe ba zo masima. So bozo ko attaquer ba on te bozo tikla ba bino bozo na mingi Kabila na Kagame azana sima ya impérialiste. Eza la Kabila azana na sima ya impérialiste. Donc il n'est pas communauté internationale. Au moins les gens mutu ba yeba tili bino base na bango. Ba américain ba na base na bango. De quel droit? Est-ce que ça na président moko africain bino ba congolais ba na base militaire en Amérique? Bino ba président congolais est-ce que besoin na base militaire en France ou bien en Belgique? Exact. Kaka bango besoin na base militaire na bango ko biso. Pourquoi tout ça c'est pour nous dominer? Est-ce que mutu ko boye ah non to lingi ya ba nini ba nini na ba pesa awate ba base militaire na bango za awate. Biso be Congo to zo ba base militaire na biso to la France ça. Bon tu le bino tenté. Mais pourquoi vous tolérez tout? Mboko mbimba bandimaka nyonso. Eza ya mabe bazuni nyoko bango bazo ko boma bazuni dimanyos. Mais jusqu'à quand? Il faut batuba tellement. Il faut ko benga na MONUSCO. 3. Article 3 balobi tout pouvoir dans les pays du tiers monde. Nazo répéter mboko na biso za tiers monde mais ba komisa ngo tiers monde likola ko yiba. Boye ba ke minerai on peut si la kai eza bilanga te eza fruit te botaka mais un jour aussi là bolanda ngwa boza bisika bolanda on te pour bango suba remplir biloko na bango ba remplir ba banque na bango biloko tika li zéro. Tout pouvoir dans les pays du tiers monde émane de nous qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que des marionnettes. Aucun organe du tiers monde ne peut s'en attribuer. Donc bango bazo faire ba kondina biso ba marionnette. Pour bango bazo ko poser bazo ça ba président so marionnette. Donc aucun pays qui ça qui contester contre Bango. Ce qui pays président qui contester parce que contester parce que Aza Bango bâti. Mais population de côté non pas ça to lingité il faut boyer. Mais bino bozo tele maté bino tozo landa Kagame ndé nazo répéter toujours la bango bazana biloko na bango okoki ko simba ngo neti papa salam comme ça il faut toucher là où ça fait mal. Et puis bo yebi là où ça fait mal. Soki bo toucher biloko na bango ba côté na ba non peuple congolais ba ko toucher biloko na biso tozo masima. Mais soki bo tika kaka bonanda kaka na sima bozo lo roti. Et puis ba robimate. Soki bo lingi ke communauté internationale ba bima na bamboka na biso bon yebi bisika ni boko toucher bango ko bi cigarette mo bazo mena ni ko lo bakombo te to na boko cigarette maka de cigarette eza o kapina o mususu wana cigarette o kapi ambassade donc biloko na bango de boko simba wana
boko simba biloko wana oyo nyonso te banina bango organisme na bango nyonso eza kuna so babandi ko simba bon mona ça va faire mal et que ça bango passe ba non 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 ba congolais le quoi babandi boye il faut tout peuple l'équipe bango de belé so peuple telemi ba lâcher ba non 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 faut tous on assis mais peuple wana azozela Martin Fayulu bazana sima ba politicien azozela Martin Fayulu après c'est un monde d'ordre. Papa Tshisekedi collabore avec le monde d'ordre. Akufa na monde d'ordre. Akufa na monde d'ordre. Na carte rouge na ye. Alo bangote. Mais ti le bozo zela ka ba monde d'ordre. Botele ma bino mokoti. Po Martin Fayulu boko banda ko yambaka akotika la kosala bino lo. Après ça bino biloko bana bezote. Moto azana droit ka roloba pa kimisi ba impérialiste. Ezaka population. Combien de fois tu as mis Martin Fayulu? Martin Fayulu a mieux placé, il y a des aventures dans le pouvoir. Parce que hier, il a été premier pour Kabila a contacté pour alors il a gagné qui a profité de l'eau qu'on a salé pendant les camo que non à partir de l'eau des bazo que le yamba sur les 17 wana alors non soulèvement populaire à ça sinon c'est pas la peine tout que yamba il est le sport tout yamba et tout que qu'on a tozonga ne tozaki surtout ça ni mboko mbemba yamba ta ya pas lota ba auto yamba monsieur mabundi wa il est besoin ba yamba mais oui ba auto yamba siko bazo yambela ye pourquoi ma quoi uta ki Afrique yake est-ce que mon motaki yamba siko ba yambela bon point donc bozo ko ça au mabi yamba mais ba yamba par rapport à quoi to yebité pour bazo nini bazo mais bazo luka peuple a perdu tellement azo luka solution mais solution aza obligé à mona so moni politicien moral lobby ah eloko bobo balandi mais parce que peuple a évité aza informé politicien aza ba limite ndena ebisio aza na limite so meki ko ça action peut-être comme international ba ça mandat d'arrêt ce que quitte à la population bango ko ebese bele po ba kanga mutute Martin Fayulu ko za yimo ba ko lo ba kanga mais population na ko kanga ba kanga mutute mais les lots tant moni muzito télé na lobby quand même muzito lobby nous allons faire la guerre abi photo ba institution d'abord. Ça raison, faut armer pour la faut qu'on restructure d'abord armer. Pour restituer, ça va faire combien de temps pour restituer? Qui va restituer? Parce que Moutaza on a déjà rwandais. Alors ça ngote. Ozomon. Muzita ça pèse déjà mot de passe. Siko population batelema. Potozal pour la que nous sommes déjà dans les navires de guerre. Kagame a pris ce message. Nous sommes déjà dans les navires de guerre. To côté je n'ai qu'à bateau la guerre en direction de Rwanda. Pour y pas au saka mais Kagame arozala mutu ya les bosso to ya kwataka il faut to bana impérialiste parce que bango ne mutu bazo tinda Kagame sa makambo wana Kagame sa minduki ni Kagame sa minduki zo uta koto yo bazo ko fournir yi et pour bon ba congolais et ça ndengwana azo bon ba congolais mais ezo uta wapi ya na simana isa na bato on sa impérialiste wana siko ole botele melana nu Kagame to banana no na bato wana biloko bato wana. Mais c'est quoi le président où il y a en place négozo makambo impérialiste toujours Félix Tshisekedi il fallait qu'il y ait attend un peu makambo oh to il fallait qu'il y ait kabona na Monesco Félix comment on a lobby Félix a été nommé et pas Kagame akolo biloko on atteint ah donc biloko ezo concerné mingi bato ya akoki koloba on te parce que soit lobby on bato na yena na Kagame ba ko comprendre Kagame a soumis na ba impérialiste donc biloko yazo landaka biloko baloba fait ça Kagame sali fait ça Kagame sali bit na bango na yé na Kagame soki ba finir na ba congolais après ba finir penai bango bazo fournir ba arme pas ya Kagame bon ba congolais tant bazo ça ba déplacement wana bazo remplacer ba rwandais bit na bango tant ba remplacer ba rwandais monde que congolais nous surtout à Syrie na okufa bango ba ya ko imposer ba rwandais pour eza terre na bilutu ko ça eloko lobate ozo comprendre to ke malembe les lots lobby likambo oyo tant yozolo baki bango bakoki osala ngote neti président ou azali yemtazali magistrat suprême na mboka mais akoki osala ngote mais tango lelo muzito abangi ta teleminaye a lobby yango ke lelo to koka soki to koki ko bunda pe na Rwanda pona ko silisa ba pasio ezata msuna est na biso neto mona mboka ezokende mabe mais na makambo yo lobby mais lelo muzito a telemindeni abangi te soki bango bakoki ko lobango te bazobanga
Monsieur le président, un commandement au PESA, Félix Ndakopesa. Nande tozomona na bango pe ba communauté. Oui, mtaza na bato ya mboka. Mais alors bango te. Akoloba te parce que souvent lobi ngo bi boss na yeza Kagame. Alors bango te. Vous comprenez? Sur article 4, alors tous les pays du tiers monde sont divisibles et leurs frontières déplaçantes selon notre volonté. Selon leur volonté. Donc la frontière na biso ko za la diviser. Bako kata onde balingi. Mboka ya batu bino boye pena bo kati. Siko ta bazo na mboka na bino bazo kata bino mo bakolo mboka. Est-ce que France a ko mboka mo boya pesa Allemagne dans la frontière na Akenoa? Est-ce que France a ko balma bako uta kuna ba kata mboro ba olinga? Ba olinga te peuple ko bunda. Peuple bango buna mais ndeni biso tozo zela kaka politicien mo lo balabino bo sala boy albino bo sali bo c'est un monde de pesa matin alobi siko population face biloko en charge donc frontière na biso pas déplacer ngo bazo ke ba pesa parti moko na Rwanda ba pesa parti mo na Rwanda comment dikamba balkanisation likamba balkanisation yango eza na article wana donc bango ba ko kota na ba frontière nyonso tout selon volonté na bango ba kaboli yango. La pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes, les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières. Les frontières, les frontières, et comme il est donc c'est notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Donc il y a un respect de territoire. Donc il y a un le respect à la racoto. Mais l'Afrique, respect à la terre. Parce que nous, ce sont des marionnettes. Bango tozo ko tia bango, yango bazali loko lo bati. Si ko tango moto yebi ke biloko la histoire mbo na biso ça se répète hein. Donc moto a gagnaka akambate. A commencé par papa Tshisekedi. Azwaki akambiti. Bemba azwaki a gouverner. Si ko to comme les sources de Martin Fayulu a gagné à gouverner. Est-ce que tu comprendre té? Au quand il biloko nyo so pas Kagame. Non. Ils ont eu un livre où déjà la loi est déjà établie. Il faut tout tenir la loi ba kono nango bazana biloko na bango na mboka. Il faut ko faire biloko na photo to sala ngo o mitema biso lingi. Po ba yo kapasi. Donc mon ka biloko na biso ba BBC bilanga na ngai aw. Est-ce que y a sous groupe abatu ay ba tele mwana. Lelo faut pas ka bisa boki. Est-ce que ba ça non? Ba ça on suma ka mwana. Donc biso mo to ana plein droit ya ko arrêter ba article na bango ba loi na ba tela biso. Article 5 tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Si vous parlez de Kabila, un millionnaire, il a beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux. C'est la première mais tu vas imposer. Bala Congo boyoka ba mbongo ba communauté internationale ba fondé la Kabila ke batu nyos a tiambo na ba paradis fiscaux eza bango mutu ba imposa eza Kabila yema otemta na volonté na yeba ndongo mona ba continuana o nyoso bazo yiba ba mbongo ba kamere Burundi wana kamere bazo yiba mbongo bazo ke na paradis fiscaux eza ba volonté na bango to baza imposer. Il faut botia ba mbongo na paradis fiscaux pour na ba intérêt na bango. La fortune servira des dons et des crédits accordés par nous comme assistants. Congo, la communauté internationale va défier Congo 300 000. Et ça, après quelques années, il y a un tikali, ça fait bien. Est-ce que vous comprenez ce que je expliquer? Donc, tous les dictateurs doivent mettre leur fortune. Et ça, la volonté, il y a impérialiste. Leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Au cas où, que bino bo telemeni bango de ba mizali na bambongo bakangaki. Donc intérêt na bango eza bambongo. Il faut pas za nango. Vous comprenez? Il faut pas bango ba marionnette, il faut pas tiaka bambongo na bango na ba paradis fiscaux. Au cas où ba longo li bango ba tikali. Vous comprenez? Donc on a dit Christophe Massamba indazo yo kango yi pe donc tayibi makambo malam to tout na epe mkoto ya mina diamant va expliquer biso malam. Comme l'article, c'est tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître.
Donc le président n'y surtout a s'opposer na ba loi na bango et impérialiste ba tiwana. Il y a un moment Mobutu ba bomaki parce que comme ko s'opposer na bango, président ko s'opposer, faut pas liquider. Donc on est sur ba lobby, yé fois tout ça. Soko to sito comme la stima la population. Donc le président Mobutu tenda dès le début hein qu'on faire voir que je suis nationaliste. On s'en va remarquer que les nationalistes ont bien intérêt pour la nation à Bango, ça pour la bisoté. Donc Bango a des bases pour liquider. Au quoi ça peut sembler dès le début, au bani la Bango, au comme na katikati, au comme na ngando penasé, au bon wani na, caméléon kati. On changer na. On changer na. Mais tant que ça moi en boka, donc on les a coûté au gouvernement. Bah quand tu le prenais ba biloko modo au courant tout que ça est dans le monde. Donc il faut ça toujours pour la bango. Il faut travailler aux awana pour la impérialiste. D'accord. Aux awana pour la bango, aux awana pour la population. Population fa souffrir na article premier autant là pour la dominer. Donc peuple fa zaka na position na aye ba vérité te. Si ko ko ba lingala bango tanga te. Neti Félix tant ba PC ba mikanda wana a signé. Est-ce que tanga ki? Atanga ki te? Yebi signé kaka. Ma pise papel bosso signé, ozala mukonzi signé, oko kambate signé, a signé na ye. Donc il est posé à sa neka mukonzi, na ranka mukonzi, mais au gouvernement à quoi sert? Osa na oni. Donc osa na présidence de la République, yom toi na droit, yom toi na bâton. Mais yo za na bâton te. Ba ministre n'est pas dans le oh il y a zone nommé, Kabila azo permettre ba monter basa. Si comme ça na ezani. Soit moi, moi été, a démissionné naïe. Hein, Félix, tu es notre frère, papa. Soit moi été. Au ciné, déjà, tout de suite, au ciné, déjà, va quoi, Rwanda. Au rompre, va quoi, Rwanda. Au comment on est libre, bisous, va Congo, bisous, va déconner, t'as pardonné, yo. Hein? T'as pardonné parce que, soit comme déjà place, Rwanda. Kende kolongo la ba quoi, Rwanda, n'est-ce pas qui na nino, yo. Na Suisse. Na Genève. Ozo favoriser injustice na mboka. Tala bataille de peine na mona ba ko ba soso hein excusez nga ba soso ba zanda limité. Tongo ba tiki banda ba yo. O moni soso ba voir qu'il est eloko. Ba ko boire que les soso nguba ozui le bango bambi ko. Abuka ni lokola kei. Mais là on voit qu'il so ba ya soso ndé ba baza. Bata peuple de basumba qui ceux qui condamnent moi basumba na kata nzunga papa tisiki basalemi kaka béton c'est quoi béton ça signifie quoi mais on a question tenga funa bomba ngo retourne ngo bata UDPS quoi président Chim ya UDPS yo to na que signifie béton avec quoi il le béton kaka même avec quoi il to yebi nombre ba tout béton kaka voiture ya président ba ça qui en sonine tu le l'explication c'est béton kaka ah mais faut vérifier. Basumbi na nzungu, wolié pe na nzungu ka béton kaka. Mais ça va pas là-bas. Donc comme l'article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul. Bon ça y va accord na bango, entre bino na bino. Ce qui bango ba tié le côté donc les années. Donc bango bazo dominer jusqu'au sang. Donc la domination ce que domination mutako 604 loko bazo dominer pas na biso va congolais to 600 beaucoup 600 kana nei na lobby wana kaka il faut toucher là où ça fait mal en mozani mais ba yebix là où ça fait mal basana ba ambassade basana biloko pourquoi basana ba base militaire na bamboka moi c'est ça qui m'inquiète pourquoi basana ba base militaire pour attaquer bino pour dominer bazana plein droit ya ko poser biloko na bino bozana biloko na bate pour tes mboka na bino et sa domination ce que jusqu'à quand bobima la domination donc ça kana kata Jean Martin Fayulu patu bazolanda trop na kati au sein de la presse à l'obara dès le début bi Martin Fayulu longola ka nani katumbi na simana yo na bema bazaki na raison batembe bazako ba mais n'importe so ba ko conseil à bateau il faut pas qu'on conseil moi en cas ko peso pe conseil moko et peso pe victoire les locaux za kina besoin Martin Fayulu il faut virer les biso nani bemba na katumbi na muka franchement la muka za Martin Fayulu et ça Martin Fayulu te mais baza mo continent pesa nani
et ya mu quantité ba on surtout ba sangana mais batu bazo landa mingi ye batu bazo landa mingi Martin Fayulu ou bien so Martin Fayulu akosa na ngote biso ni so ba congolais nazo pesa ba congolais je crois conseil hein biso to ko signer pétition biso se faut to signer Bemba déjà place n'est dans la prison. A mettre ça dans la prison, à voir un bon il y a musana ekaka ko accepter inacceptable. Donc il va continuer avec ça. Retigate. Donc place n'est dans la prison. Il faut virer les biso bato na bato ko signer congolais nyo surtout fois signer pétition na kati la moka na Katumbi Zambien déjà moi na auto bima premier ceux qui député na Zambie. So ba congolais bozo courant. Même si il faut to signer pétition balianga ndobolo belango batunyo so papa ino papa sal il faut ya olinga ngoti mais ba congolais biso bato to okeno yamba Fayulu na aéroport le 17 il faut bo signer pétition moko balongola nani Katumbi na Bemba na kati la muka po bango se métamorphoser tout le temps bango za bongo bango za batu moko baza ba responsable de na makambo na basala le ko ba o lo ba kobina y donc c'est pas la peine ya ko travailler na batende moi ba côté ka donc problème ya moi donc faut ko sala tout ko bengana ndeti kanambo faut ko bengana na ba ko bengana ça pensa eza bien faut ko kanga Kagame ko kanga Kabila ça ba tapage na Congo. Et puis, les Congolais, ne se comprendre. Quand les mêmes bateaux vont faire souffrir, quand les Congolais vont faire Kabila Nassim. Moutamande Fouana. Mais ils ont dit que Moutouma Bete Bati, les roba bal na Congo Zate. Oh. Babal na Congo Zate. Quand ils ont dit que Beta Batu, puis ils ont dit qu'ils continuer au Landa. Ah, ça va tapage kuna, et puis Moutouma Zate. Jusqu'à quand Boutika Tamora Moto, ils ont beaucoup de bino na Rwanda, Makambo Yosala, na Rwanda, Kosamate. Mais quand on a un micro baladeur qui est dans Burundi, attends à Rwanda, place Kagame est Burundi, soit un micro baladeur qui est dans Burundi, le bac est congolais comme président Nani, le bac est président na Burundi ou na Zambie, au moins des Baolando. N'importe ce au Lamkanato. Bako lapidé, on dit Kabila a mérité à la lapider. Il faut pas lapider Kabila dans Boko Nabiso. Oh ba Rwanda ne sobo bima mboka ba bimate il faut qu'on lapide bango il faut qu'on lapide tous les ngombeman donc benga so ba kongoman bango ba ba ngombeman il faut qu'on lapide tous les ngombeman ba bimate ba yaki retour donc ba yaki aller simple ne papa ça là aller simple retour exact so ba zo tika ban côté beni kuna so ba kangi Rwanda ba zo mema na police mais ça sert à rien bon mema na police bino mo bo sala na kande bolingi. Parce que le fait que vous avez déjà, on a ça déjà dégâts dans le Congo. Félix a signé, sans même pas bango. Mais c'est grave. Pourquoi vous avez ça bango? Parce que il y a des loba, donc vous favoriser les Rwandais, Congolais ont couvert un kafar. Vous parlez de ça, oh, il y a le président de la République. C'est comme ça, là, Moussa, le président de la République, Azo favoriser la justice, mboka mbima justice ezake, mutasa la mabe, ya boy ba fouiner. Yo, zele ba fouiner pour na yo. Ba ko fouiner et pour l'air ba kina ko ba film ba film arabino. Bino tango kena bozo solo. Pourquoi était Martin Fayulu tango ba solo ane pourquoi film raté? A film raté Kabila Makhmazo c'est que yon to gagner fa filmer. So ko filmer qui est on nous la seconde monde checker alobaki na nga boita makama alobaki na nga a gagner ité. Batu banga ba tene mapena que non il y a solo Martin Fayulu azaki premier. L'élection président abimaki premier donc ils ont mérité sa place na ye. Mais bango le bakenda ko solo na Kabila filmer bango ba sa yelo bout. Siko to sandeni. Tous la ka bango bazo yaba yamba bango tango ba yamba bino bo sali bo lobby bo bino bini sei tango si la ka bo si bo panze le boké lobby bo zo sur rythme abe ba benga bino susu bo yamba susu bo yali suko yamba mais finalement mboka nino ka ba yamba ka ezaka mboka na biso siko congolais fa telema ngana zo zongela kaka loi impérialisme fo bo telemela bango souffrance la biso wuti na impérialisme et wuti na impérialisme impérialiste on est c'est la communauté internationale. Il faut qu'on bengana Monisco na so yebisa bino, je le dis et je le répète. Il faut qu'on chasse Monisco.
botika te soki balobi bakochanger système boloba toza na besoin kochanger système wana soute depuis 20 ans ils ont rien fait donc ils dégagent babima na mboka na biso soki bobimisi bango na mboka na biso te bamassacre bando kocontinue bana beni soki botiki MONUSCO massacre bando kocontinue bobengana bango botelema mutu nyonso simba eloko nyonso moni ke soko sali obeti ezana na impact kotika bango te bango bazoboma bino nde bino bozotika lelo tomoni Monseigneur Ambongo tanga telemeli kamba balkanisation oyo ezosalama na este kuna bali bakata mboka na biso mais namoni pe yo uti déjà kotanga ngo na ebandeli lelo peuple congolais wana tango azolela okokelo baneti ni nga pona peuple congolais makambo Ambongo lobiki pona makambo ya balkanisation mboka yo kata parce que eza divisible parce atangi yango awa na ebisi yo mais mboka po ezala divise te fo mokolo mboka atelema ye alobi asukeli kaka wana ye aza prêtre bato ya liboso bayelaki bato makambo ya lokuta eza baprêtre prêtre combien de fois bakoti na 5 ans wana na 5 ans barésolution nini bazwaki wana kaka badialogue mboka bakenda kosala barésolution na bamboka mo baye na Kenya mabe bakenda koteka kaka mboka na Congo kosalaka baréunion na bango na bamboka mosusu barésolution mpe ezosala yango mpe eloko te moto aza kaka na droit ya kosala likambo na mboka na biso mpo mboka na biso kaka ekangolama esengeli kaka congolais atelema congolais loi impérialisme moto ezoboma biso nazosongela yango 3 ou 4 fois soki otene impérialiste surtout impérialiste baza banani baza politique européenne baoccidentaux na baaméricain bayebisaki bino déjà boyoka yango lelo so balobaka surtout babelge baaméricain mosala moko babengana liboso baindien so boyebaka te bapays tiers nyonso to wana baza na domination na bapays tiers babandaki na inde babengana états-unis obomonaka wana ezalaki ya bango te ezalaki ya baindien basali tu basangani ndomona babenga états-unis les états-unis eza baétat basangani neti France Belgique Allemagne yango babengi yango état basangani babotoli bake babundisi babengani bendie basakampare basoki kuna baza air mosusu so pusani kana avion okomi kuna bakomi air mosusu kuna air mosusu siko bandie bendie bakoka bango te yango bayesko na Congo babikuna lokola bozwi ebele il faut toboma bango bali konégocier na mutu te baye na mboka na bino oya bino le sol et le sous-sol appartient aux étrangers aux Européens. Mais de quel droit? Si vous avez un peu il faut voter les matchs. Mais bino tant yozo ba makambozo mais lelo guerre za pena Kinshasa to moni ba université ba kangi yango pona mobulu ezo sala mana ba soda wana so impérialiste ba koti kuna na bango ba koki ko linga te bino bozala bien. Bango ba kokotsa bino na mobulu eza ba mbongo ti. Bango ba linga bino botanga te. C'est bango ba matisi susu ba classe. Mais domination zo uta. Domination Kabila mtazo pesa mibeko. Kabila mtazo pesa mibeko. Félix Abakio gratuité ya scolarité. Gratuité ya scolarité na kata classe moko desambana. Autant que ça bande. Na mboko to da tika bana classe. Na classe moment baka 17. 17 itam sous so to exagérer tam sous 22. Mais 200 personnes professeur moi autant que ça moi na ndini. Aso ani ko to pe mbongo ti. Aso mayo makeli no yeyo ko nka. 200 bana kotangisa bana ndeni puis bavanda na likolo ba brique mboka nini elobi na uta boka yambo peuple nini ovanda likolo ban bavanda likolo baza na confort na bekolo na bango ziam comme ça na filmer bino ba crèche na bango ta kaka pa bana mikio po balala na mboka na bango soki nia wa bungi ba chaka na ba papier I miss my cat I miss my dog mais bino kona bato bazo kufa bazo bunga. Donc, il s'en fout de vous. Oh, mbokani, c'est comme mouton aussi ça biloko ça peuple congolais. Peuple congolais quoi si lisango, bozana biloko na bango kuna boyebi, il faut toucher là où ça fait mal. Kabila kangaka comme nino, oya maison ya Schengen. Au monde ba telemaka. Voilà ko daza moupaye. Mais bino mo bana mboka solo bike bokangi nyonso tout et l'autre moi fonctionner, on peut pas ya ka dissouté. Otika biloko na bango bazosala baozonga sima bano bakongole basi babando telemela biso boye en tout cas protokota na mbono baso baye na mboka na so bazana iloko sala te biso to na procédure à faire ici quand nous arrivons ici en Europe
il faut to bato na procédure mais ils en ont baza na ngoti bakota libéra bakota po mboka eza bango bana okite frontière na banino donc eza divisé do bakokota selon leur volonté bakokota na ba l'air nyo surtout akoti na tongo abimi akoti mapena midi na 13h azongi lisusu aye kuna azana eloko akosala te ana procédure akosala te da okoloba toujours tozongisi yo moke na likambo oyo ozoloba ntango na déclaration ya Mozito donc ntango ya zoba lelo makambo oyo alobi wana na déclaration oyo asalaki na makambo ndenge olobi ya baimpérialiste est-ce que omoni te ke seke toza d'accord mingi na makambo ya alobi te non toza d'accord mais bango fo baexplikaka bato makambo oyo d'accord baexplikaka nanu oyo bango baza bagros poisson bayebani na monde entier soki alobi likambo eza na impact peuple akolanda yango soki ayebisi peuple Mozito ndenge alobi wabi peuple congolais au moins so tozosouffrir tozana po Kagame taza promoteur ya biloko mais aza sous ordre ya bato azotravaille na mandat ya bato bazotinda ye Kagame sala boye Kagame asala ye moko te kala wana bazalaka pe na mboka na biso. Question on a tenu question tant Mozito il faut tout restructurer d'abord armée na biso plutôt bundisa Rwanda mais c'est quoi ndenge yo biba impérialiste bazana bona sima c'est quoi donc biso to kena biso ko bundisa te na tuni ko d'accord te na si naza d'accord naza d'accord nango siko nga nazotuna bako restituer yango quand et puis nani akosala biloko wana ce n'est pas Félix akosala ngoto parce que Félix pour le moment comme pro Kabila Félix a comme pour Kabila Félix a sala le ngoto banda makambu ya kosala nini na baki ya déboulonnement na salamate déboulonnement ezo salamate béton na déboulonnement ndenge salamate ka béton ka balobi a supprimer ba sénateur wana a supprimer ba honte béton ka siko eloko zo ko ça ne loko te siko aza béton en quoi ça signifie quoi béton ils ont l'éclat saut de mouton bato ba kende ko ça eloko te saut de mouton ça eloko te on peut même pas ko traverser et estilaté ba clôturer mais bato ba na kati ba ça na mangelo te saut de mouton te ceux sont des moutons ba ko que Afrique est développée te ba on zo compétition ba compétition ba def sibi nombo kaka ba mo ba def sibi nombo ba ko sala en sorte que bozana na désordre okuna yibe mwande bazo yiba wana et ça déjà planifié yo zo boye caméra zo boye excusez-moi na tika na moi na sana moi parenthèse hein congolais pour nous nous amons musala congolais on a question tu vois donc tout nako congolais ni kazamo na musala oui mais il y a pas longtemps début décembre Burundi caméra asa si réunion a wana pas Burundi asa Burundi aloba kinya wana nenga sana za Burundi tuti asali si réunion a wana Paris et puis ba congolais mutu ba congolais te mais ba congolais mutu bakei siko congolais ngaza mwana musala bazaba na misala ya Kabila ba mo bakena luka misala kona kufunda baninga baluka musala po ba pesa place ba poste mingo zo mona Kabila pesa batona eza ba récompense au stali mabe ba pesa au poste nde bazawa siko mboka eko tambola kuma mboka otambola ndeni Félix alobi azana pona contre la corruption yé penza koloba mama corruption oh nyoso tozo kezo yiba mawana bazo justice bazo qui n'est même pas la justice hein siko mboka ndenge otambola ndeni mboka mbima donc punité donc mboka mbezo régner na impunité donc au sana na mabe yekuna zanete ana tant ko funete caméra sali si réunion ba congolais mtu ba kekuna eza ba burundais te mais congolais poko lika ko teka mboka no l'air nyo surtout on va na rappeler na Paris ba futa ko sala rappeler musala pourquoi bolika boza na sima bato ndao on se pena mona congolais moko sali si réunion awa kazuke ko bundisa azuke no bundisa bato to soutenir ye ke bo soutenir ba rwandais bo soutenir ba burundais ba yeba planter ba se planter na ba poste bino boza bana misana na ba mais beaucoup de mena na esclavagisme mais jusqu'à quand et puis bazo côté la caméra mutu mwa invité nga kuna biso na yaki kuna bozela na été so ba chimie c'est na gisatsa bazala kana école de biochimie bazako sala ba chimie na saka pe maths physique il fallait continuer pour na tika
so na continuer qui même beaucoup on a fait changer bon ngana yé ko ndé basaka ba bombe po biso so boaki biso beto boaki o boaki bombe biso do boaki ndé pe mobutu azaki o refule ba congolais yé pas refule mais en moko na biso ça maté parce que bazo tinde la biso batu moko volonté na biso moti caméra salisi réunion ba congolais mutu bakindaki siko frère moko binanga c'est to linga to inviter ngabi on inviter nga na ke na réunion wana c'est le cas déjà na biso ko meka ki nangana na caméra ngana filmer mina bando bo tala bazoba ba congolais caméra salisi réunion caméra aza Burundi akosalisa réunion azo ko se préparer pendant 2023 il est pas en Mukonzi et puis ndeko wana so ba caméra aza bien koleka Félix nabi mais excusez-moi frère na muntu mutuno ça bien te ngalo se pele pena mona yoza Mukonzi ke caméra po yo jamais na Burundi atana Rwanda bako yamba yo ozata Mukonzi mais bino bondimaka mboka mbemba yamba ka bandima nyonso amina mboka mobimbeleki na bamina o kambate oui on va na tapis rouge oui au signé mais jusqu'à quand on luka pe mkomso yo mto au signé pe liwana yo bo benga na caméra ba debt ya Félix bato ba vana na limete on o mabundi ayesi bango ke babando lambela bango ba lia bakuna mais ça va pas yo sana ndako na mwasi no mabundi ayi alobini ni ko babando lambela bango mais est-ce que basi no ba bolamba te bolia raté pas na bino ndi mabolia ka nzunga de basumbela ngwaza na solo bolia balambela bino ka ku botelemela yi il faut pas futaka donc bino babundela jamais mboka bazo bundela parti na bango siko bato pe ya caméra ba congolo pe basaka pe caméra bazo bundela pe po caméra akoma président mais on est où là tozo kinde ti wapi hein biso to akina mboka na te to akina na Congo te po totala ka bango hein OK voilà donc na ebiki mamba oluba eza penda ebele na tamba koloba eza ebele tina bomba ndambu mais to natanga na moko po to bomba ndambu ba peuple basi na article 17 bazoloba nos aides doivent être accompagnées de recommandations tant qu'on mène déjà pour empêcher et briser toute action de développement du pays du tiers donc ba empêcher bino mboka ne ka eza développement te eza la développer te pardon sous prétexte que bino moko boza organiser te nzoka ezo uta nyonso te pana bango ba loi déjà ça qui établi ba loi impérialisme ezala qui déjà établi yango siko bozo mona ba effet wana na Congo donc bazu oni ba tie wana oni ndem mutaza pièce maîtresse na bango mutazo régler ba biloko wana il faut qu'on chasse MONUSCO le rôle de la MONUSCO n'est pas pour sécuriser comment dirais-je encore pour détruire mboka pour stabilité pour la stabilisation mais pour déstabiliser yango bazo sala siko comment va ko mamutu na tongo a bango bazana bazo mona te ba yaka dia ba lo tibide baza complice mais dernièrement tout monde pe bazo yiba bango bazana pa ka pona ko yiba siko congolais faut tenir melaka MONUSCO faut bimsaka MONUSCO parce que notre pays est occupé par la communauté internationale pays na biso ezana occupé na ba Rwandais te ba Rwandais baza batumo batindi bango batili bino bokende biso to lekala sima na bino vous comprenez bango ba bombami bazo travailler na sima siko bazu muto ba poser wana ezali Kabila na Kagame siko biso tozomona ka Kagame or derrière Kagame il y a des impérialistes c'est à vous de juger. OK poto kende pinda tozolo balikambo yo poto soto tunyo lelo likammo poke yo za mobundeli ya mboka o lobela mboka to mondo ngozo tomboka mabamboka o lobela muke opposition o ya mboka na biso to yebi et puis apport na yo pona bango kokozani pona opposition na mboka na biso bopoza bazate bopoza bazate mutalinga za véritable opposant o ba yibi pouvoir eza Martin Fayulu yebtalinga za yepela mutalinga comme pena opposant parce que ndena auto expliquer avant ba annoncer victoire ya Tshisekedi ya zakina deal toujours landa bilo on sonde bandant de ka Kabila bengsa liboso ye ayebisi ke yo moto gagnaki mais tabilo ba pesa ki pa beblo ko akosala basola ki na ye makamo basola ngi na Kabila ye yebi
siko ntango amoni ke batie Tshisekedi ye mtanga kotelema aopose nango so azaki pena ba argument neti ne ba filmer bango so ye pas soki idée ozo ta portable na yo ozo filmer on peut katimini pe bango bazo bato tiango marche continue nango ozo filmer bango ba ebite kaka bango ba filmer bango alinga sana ba argument ke olobaki na nga boye a gagnaki te po mboka mo ba ke o bazo benga fati beton muta gagnaki siko ye sana na biloko wana ti tozo kaka ke ye muta gagnaki ye pa benga mais esengela ke zana biloko wana o biso pe ko appuyer nango ke ya solo Martin Fayulu muta gagnaki ozo donc à part na ngezali soki moyen ezali ba congolais botika na bino kolanda ba politicien botika kolanda ba politicien bino mo bozo payer ne wa mulumba lobaki bino mo ba peuple fo bozo mboka na bino en charge bozo en charge po bango ba pesa bino lorote to landa to yambi mena suka nango to kabona ka bongo eloko ezati. OK, côté pouvoir en place fonctionnement na bango ndenge bazo tambola, est-ce que moni est positif ou négatif et puis positif exact. Positif exact parce que tout le monde délige ça makina na Congo il y a je crois 3 semaines délige ça na Congo bato bazo nager au monde na mona maman mo azo nager ayeko la même nage mais maman na zo nager na mai bato musu ba vanda une semaine kola toi ba lia ki pété pona ni mai tondi siko gouvernement zo sani pouvoir yo sa elo monter pouvoir les akaka kanambwa mande fois pembe ayeka abimane na asa ba tapage avant biso mobala mande fois pembe non na mande fois pembe on DJ Masu qui te faisait une beauté comme ouais kanambwa mande fois pembe muta mandefu asa ba tapage na Congo akosala long parce que biti oya yela ki na ngoza yangoti ye biti batindeleke na communauté internationale il faut finir na ba congolais pour bango ba congolais bangombemani ba ko remplacer na Congo. Mais à quoi on a bon 80 millions de personnes. OK, bah en tout cas maman na biso, ba papa na biso to yebi kelelo makambo ezaki ebele ya koloba mais monsieur ekozana ba parti to kolanda ngo susu comme ça si c'est biso ba article mususu le binini po to tika bino petan bo pe mais to koyebisa yo eloko nini to tunyo te mais ozana besoin oloba yango to oyebisa ba congolais to tikeli yo po na maloba nozo lo côté ni noko sukisa bon na ngana sukisa na ngalo ba mo moke pona monsieur Kagame hein? Monsieur Kagame you come from Rwanda, we know that you come from Rwanda. Congo is our country, it's not your country. If you have a Bible, can you check your Bible? We can read together. The Bible says to Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Ecclesiastes 3:1. Okay. The Bible says there is a time for everything. If you have a Bible, check, you will see. You will die one day like a dog if you continue to kill Congolese people. That is your message. You can repent now. If you don't want to repent, you will die one day to Congo. We will stop you like that. You will die to Congo like a dog. Be careful. Kagame message na yo na banzo yo ki on peut malamu na anglais ba ebisio pour peuple congolais lo bitanga na Ecclésiaste 3:1. Donc soko bongwanité ba okango. There is a time for everything. There is a time for everything. Na moni makambo euti pe na kati yo le bisi maman na biso Brigitte na anglais. Na yebisi il y a un temps pour tout. Voilà. Donc abongola mutema ndeni na déjà signé ba parti bon. If you think you have a king, I want to say you have not a king. You are a simple man like me, like other men. You are not a king. You are a simple man. I send you. You are president in your country. You are president in your country, Rwanda. Voilà, na Kinshasa na Congo te, oza president na Congo te. OK. En tout cas, wana ezaki un message bien souka. Comme ça émission semaine prochaine ba Hollanda suite na. D'accord.
Bon, Congolais. Bon, la PSI, mon président François Mboukou, Mbote Mingi, la PSI Mbote Zala Courage, il y a un temps pour tout, la PSI, na PSI message, Zana Courage, Kolembate, nous irons jusqu'au bout et nous allons vaincre. Vive FMK, Front des militants congolais. Biso to pesi batino so FMK. To pesi pe ba congolais mbote o balandi. Soki pe bozana liloba ko loba. Kabino po bozanga pété hein. Bozanga to pesi ba combattant so mbote balinga mbote papa ino to pesi mbote papa sala to pesi bino mbote donc to pesi mbote na batu. Bato balinga mbote mutu taboya mbote mais balanda Diamano TV pe to pesi bino mbote même to tangi ba kombote boleke belé vraiment pour na ko. Mais non c'est pas mon comme so be o invité président François Mbouka. Aya na ye Diamano eza wana Diamano eza pour tout le monde. Mukola rolinga oleka sina yamba mbala moko oui. Na tekendaki je pense que tout na Champs-Élysées na c'est moi comme balobi ne plein tu prends mon frère Odombo bataille les pesi baza très dangereux baza très dangereux balobi que mon frère Odombo mutu atindaki ba beta ba bataille les pesi na manifestation là tu sais que yaki lokuta donc bazo luka prétexte mon po ba kota kaka que ba luba bazo yina ba luba po ba luka moyen balkanisation never. Tozaki na na busani na nini ya mukwege voilà ya mukwege na Champs-Élysées donc to soleil mon mukale kali jana Diamano même kola walinga yebisa ito comme si message Diamano TV eza wana ezali chaîne ya peuple congolais antenne ya congolais nous salingi mboka na ye to yambaka vraiment ba tendance ezali neti pouvoir en place to biso ba résistant to ba combattant to ba opposant vraiment biso surtout na kati ya Diamano TV to linga to yeba idée ya moko to moko na moko ndeto ba Gisèle Lumba zarasima ya yo muto ozota la biso na zarasima ya parti politique moko te na nirabino no surtout mingi ba mbote sika ezwami bino ndebo côté biso na banda kuna bino 5 et to frappe porte restez branchés sur Diamano TV à très bientôt bye Diama Gisèle Lumba Gisèle Lumba kolina na ya Diama Gisèle Lumba nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Lumba, Diamant.